Mokondi atikali ni poitrine nyonso libanda. Est-ce que biso tozanga ba poitrine? Biso tozanga ba poitrine te. Mokondi esopi en tout cas soki omoni ki journaliste ezo simba yo te changer na yo cope vikende okeno peka na kibula wa yo okeno na kichele sali bazala wana donc na nzembo wana Mokondi alata ba noir baninga ba chocolat yo força choko ya tongo. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Panzou. Mbote bandeko balandi bino bayibolandaka biso de partout toujours na chaîne na bino bolingaka mingi canal Impact kaka ndina lobaka zel de la chimergie yo une émission na bino kitoko temps de la chimergie o memelaka bino ba news ya bien memelaka bino nyonso ba news vraiment o bombama o ezo bombama. Zel de la chimergie continuera toujours à koya ko panza yango awa na plateau na ye ton de la chimergie lelo vraiment ezomi ngai awa balobi matonge kao tozo yo kalikambo yango o la chimergie d'Afrique ye nango ponga na yaka boyebi ke la chimergie yaka na ba vérité na ye mais lelo aye na nini donc vérité yango bozwe bango awa là na profiter ko saluer vraiment Philippe Panzou balobi Philippe Panzou mon cordon mobali ya pemba makasi ya mbinga ye fo bakisela ka lampadaire double sécurité ouvert bonité yo IVP de marque vous tout qu'il est pour yaza na Suisse abetara na Luanda tanga zo yakine comme surprise ba mbote na ngai ya trop na nzubi le fumwa putu un mekiliste qui se respecte nzubi le fumwa putu mobali ya libumu pla mekiliste moka zanga libumu yaza na sans problème bonité na Nisha Lubamba la patronne ONG Bilaka ya kati soki yote mengasi na kufa kala balobi ya lelo ndeza lelo nga lelo na yaka na ba information na yaka na ba makambo na ngayo eza na ngo vérité na ye na pandiango kaka awa mais lelo vi na nga nzubi le fumwa putu mikilista libumu pla makasi vie yo kilanga na no likambo yo vraiment ezo lekela mitu ya bato eloko o eleki matoi ya mitu ya bato tango siko balobi matoi eleka mutu te siko problème oyo donc eza lokwa matoi eleki mutu c'est que to komi na dégâts c'est que to komi na danger mingi to ye to toucher na no point yango ponga na okende na ngaka lelo direct lelo nde na okende na ngaka ope reçoit na ngoye a continuer yango kaka ye pose de la chimergie moi si nzambe ba bangaka na ete po ya loba kaka makambo eza na ngo vérité vraiment ba journaliste ya mboko yo ba chroniqueuse ya mboko yo ba lobby chroniqueuse journaliste azali mutu moko oyo faut à se respecter po biso to memelaka batu na etando ikie tozo memela bango nde makambo oyo ezoleka na mboka tozo memela bango nde makambo oyo ezoleka makambo ebombami nde tozo lakisa chroniqueuse journaliste faux à la modèle moi si aza mutu oyo akoki ko tapana banate nzoto ya moi si ezali temple ya Nzambe. Vraiment vous les chroniqueuses so na tie vous ba chroniqueuse ndeti ba biso ba o ba la chimergie moi si Nzambe ba chroniqueuse basé belé donc en tout cas bolimbisa ngai po balobi lilala moko ya ropola nde polisara malala nyonso vraiment Karine Mokondi eloko asali qui ne bouger balobi eloko Karine Mokondi asali et bouger c'est donc quantité na Maroc ba Christian ebuta ba bengi tozu ba appel depuis Maroc Christian ebuta alobi na ngano la chimergie d'Afrique musala yango bino bozo sala ngo lolenge nini musala ngo bozo sala ngo lolenge kani chroniqueuse a mututa ko leki na ka sentiment na yo mega na yo wana ba gigabyte na yo tuleli na ngo yo na téléphone na yo o continue ka nongane na boye na betisa na ngaka mutema nzubi le fumwa putu na betisa na ngaka mutema ya IVP de marque otango yo betisa mutema IVP de marque okuta merlo la digital azawa tango koto oluka nga vraiment na bolelo na obebisa na nga kaka mutema ya mutu moboye emso aza mutu ne moboye esopi ka yo moko nga na yo ki trop na ju ba appel ekoti na ba France ba appel ekoti bordi mampu ya ba bengi balobi non musala oyo cette fois-ci bokomi ko exagérer. Vraiment yo mwasi Mokondi yo mwasi oleki na vraiment mégabyte na yo esili okoti osali vidéo moko boye donc so to benga moitié ni c'est que nga la chimergie na komi ko kosa ezani
donc continue à pas au sali vidéo no mo boleki ngai yo botala nga vraiment nana naza mana tolwa bien ba biso bi bala chimergie to sape na batolwa bien mais to bomba rango pourquoi ponzoto ya mwasi ezali temple ya Nzambe et loba vient nga Santos Kinkaki la chimergie d'Afrique vraiment moi si Nzambe faut se respecter ka yango nazolanda modèle nga nazolanda lokolo ya ba mami lela nazolanda lokolo ya ba Rint Kanjinga nazolanda balokolo ya basero baleka kala banana bodugo zo sentir vraiment c'est route abetaka ya moi chemise na ye moi pantalon moi tisi pa leki na plateau sali moi c'est bon siko yo po yo toyoka pe ya trop loba ya trop otenga nena nga boye kutu nga naza nga pena na mta liboso la première na kotisa nga na la première chroniqueuse na idéologie na kati ya YouTube mais biso photo landa pe yo lokolo te photo landa pe yo banga na bango ba jour ma ba chroniqueuse ba banga ndeti nga na chimergie na banga noti donc tango oseli kamno mo bolelo na 10h na 10h 1 minute tango oseli kamno mo na 10h 1 minute na 10h 2 minutes c'est que na kata canal impact tchangu na temps de la chimergie directement ba Santos Kinkaki boyo ba vérité directement ba Nzubi le Fumwa Putu boyo ba vérité directement ba Jina Mokwa éclairage public bazoka ba vérité directement ba Nisha Lubamba la patronne ya Kati ONG Bilaka bazoka ba vérité ndeti nga mabo la chimergie c'est le 30 juin c'est le 30 juin mbote na ba continuation so ya mboka vraiment na pesi bino ba mbote ya trop bonne fête d'indépendance vraiment ba mbote ya trop fête kitoko na motonyo so c'est le 30 juin bata la siko la chimergie d'Afrique moboé musu ministre moi linga benga na nazwata mwana no wala nga mobo mba moka koti bilo mobo etant atali yango na bana non ezalaka te vraiment bandeko na biso ba chroniqueuse to banga keloko te pondeti nga la chimergie mwasi Nzambe sans problème donc abanga pe pakate donc ozo sentir nga na banga nga tumba te tango yo koti oye na ba bêtise to attaquer nga na bêtise po chroniqueuse za mutabu zoba te chroniqueuse za mutu mo faut se respecter yo moronana po babiso ba o bazel dans la chimergie peut-être so to tikali ba ni wana o ya tikalaki babatu mususu na bisio azalaki na ba séjour na mona kine tikali na kaka moi 3 jours mo ba mabakisi ka séjour po lobi petit de que mamuna monia est-ce que me mentir ba blessure intérieure vraiment ya na bisio pesi biso profonde douleur et même biso tina ba blessure intérieure oyo kisi normalement ba chroniqueuse soni comme quand moi j'ai pas aimé on dit que nga la chimergie bo nga na tight moi si Nzambe mo bo pour aller lisusu de rotali tatouage yo mo lobi te ate moi so vraiment moi ça ko ma ba critère mais to koma kaka ko bomba yango nga na ba tatouage na nzoto na nga soko koti donc lobi naza mona kazali luan obi o matio za mona kazali luan na nga mona kazali luan te ezaki ba sentiment na nga sala ke na betango na ko kota pe na sali vidéo mo boye pour faire tatouage quand deux ans sous pembe bongo faire tatouage et sara marambu do tango yo moko sa vidéo mutu mo esika zaki non fio fona lukana ye baba tatouage yango bomba miti ba kotoyo ti ba kotoyo to wapi mais lelo zo mona à la chimergie d'Afrique ndeti nga banda na banda be émission na ngai otikala komona ngai na s'exposer te otikala mona ngai na s'exposer te kasi solo to po ebele ba bengi nga na ju ba appel ebele ba bengi ote bino ba chroniqueuse boko moyo luka ba mabala na bino na kati internet non eza archi faux vient na Nzubi le Fumwa Putu ndeti nga la chimergie d'Afrique na yela ka boulot na canal impact na yela ka boulot donc mutango lo ba ke te la chimergie d'Afrique moi si Nzambe wana ya pour tenter mutu moko boy pour no tenter nani il fait des marques futukile so na tenter ye no akuta na nga mère la digital mama ni mama kanga ya dega d'autant national lukona et pas gobe lisha directement nazokuta merci que la première dame de Lausanne tant national tela et non mana yana bête on va vient na Nzubi le Fumwa Putu à sentir ganga ma petite la chimergie moi si Nzambe na zawana peut-être on akuta l'autre là et simba TV na Nzubi le Fumwa Putu mikilista libumu pla makasi ndeti nga na ela ka boulot na kati ya canal impact zerage makambo e bomba ma biso to bimisi yango makambo ezaka vérité polele nde tolobi ka polele ezate ngana ya wana biloko moko boye esala te
baparents batalaka babiloko yo baparents batalaka babiloko yo afandi pena boye général baluti 5 étoiles autrement appelé les doussous ya munduki afandi pena zotala boye oui aotala ngo mana bas enfants siko kota boye la chimérgent pe ya c'est rapport ngabi ona na zape na déboulonné émission na ngeko tala matin bilo musu to boy te to luka base okoto lobino ngana yeko luka base na ngana kati awa non luka base na bandenge mususu ndeti nga na luka base na ngai na vérité na luka base na nga na vérité pondeti boye na zolo ba vérité po bimisi biso tout ba chroniquer zango to ba ponga bi mobali mobo peut-être avandaki na ye IVP de marque ngana sepela na mo ano wana fonga na bala ye mais tanga koti amoni ba vidéo moko boye ya bêtise obi ko tikanga tango koti amoni ke nanga mane na nga boye na sali chirurgie na nga oh mais chirurgie na wana sali batela ngo pona yo na mobali na yo oh batela ngo pona yo na mobali na yo skoko ya po biso nyoso to mona kaka non Karine Mokonzi non ekitisi yo pourtant on mitieke ngana mokonzi kombo na lufo epezaka yo mokonzi donc kombo na mokonzi tango yo mozo mitango mage ngana mokonzi poso to zungi ti mokonzi ya moka oyo akoki ko se comporter na ba comportement oyo se comporter te donc comporter mal biso ba chroniqueuse to zali desi ya makasi po ba pele koti neti nga lelo ka nena nga ya swagi na nga boye peut-être na zoli mo transfert na nga na bandenge moko boye na bité lelo vraiment na kota na nga ata na moi bana kini wana face à face ya résidence ya maman na biso chako que son âme repose en paix na kota na nga na mela na nga ta mo biloko na nga moko boye wana après na kota na nga parler to ya boye ba pela bana poto zo kota to ka ba news Mokonzi atikali ni poitrine nyonso libanda est-ce que biso tozanga ba poitrine biso tozanga ba poitrine te po biso ni toza ba poitrine ezalaka pe ke mwana pe ya 12 ans à 14 ans abimi la chimérgie pas frapper na poitrine abeti pe na poitrine zo senti poitrine zo pesa marambu poitrine moko poale lisusu mais to gardera yango na ba chemise po na mibali na biso to gardera yango pour le mibali na biso nzoto ya moi c'est ça temple ya Nzambe tozo ya te poto ya osala ba bêtise non ndeti ngana naza contre makambo o Karine Mokonzi asali aza concert na ngai mais et choqué biso po biso ba leki to na musala ngo peut-être to landa lokolo ya bayaya siko lokolo ngo na landa aseke na landa nga ya mami lela pour mami lela za sœur moi se respectaka écoute chapeau siko zali sœur ya kati ozo sentir que oui yana ngai omba potongo bo mikolo ozo mibenga mwana suka ya ba omba potongo yana ngai omba potongo de gros bisous siko zali po ya benga nga mwana ntuka so tango zo tala kete omba potongo benga nga ke o te tukele alo tukele onazo babilo mo boye yo sali babilo mo tikali ni mais non ekitisi ngai ekitisi ba omba potongo ekitisi ba nana boduga ekitisi ba riet kanjinga oso comprend de tango zo yebi ke tinga biloko yo pesa biso makambo yango nde ko peso vie siko vie yango yo memela ngo kaka na ndenge ya kimia ozwa lelo yo luka na so libala eyaka nango libala ngai ngana yebi na nazana exemple mon na pesa tante na ngai propre abala libala ya kafu na âge à 50 ans to mela to lia to bina sko yebisa ngai oza na openano so tozo luka kaka nini neti na ngai information limbisa ngana le siko zali po peut-être komona mabete petit wana ina ba mankima te ngana manke ote natali so ka vérité ke elo mo bo sali epete oyokisi biso ba chroniqueuse soni siko poto pena toyoka pe fali mema yo da soki de héritier a mema déjà poto siko o luka kasusu nini pour biso du OMS Dubaï peut-être ba IVP de marque no ba tindi biso ba Dubaï te ba vena biso ba nzubile fuma pour to ba gete la chimérgie de fou moi si Nzambe kota na kuna ata mwana bimi mali moko boye okende mwa mali moko boye peut-être non na koma na ngango te mais yo siko okomi oza dans la kati si o plonger o lukasu nini babiloko oyo sali fale biso nde bana mike ba ujana oto elelo na monde na monde na biso ya journalisme ba ujana donc to ya to sala babiloko moko boye to ebike non
eloko so na sali yango peut-être esalanga mwelo mobo eloko so na sali yango esalanga mwelo mobo oh ala mobali te pondeti nga na chimergie mwasi nzambe boye ata nazangi na mobali na se respectaka na yaka vraiment non alo mon cordo Philippe Anzouté délégué ngano caméra tant boya bakutinga pe moi short moi chemise hein moi culotte na nga mo basket na nga mena ndenga bien pour eloko yo sali ndeti basi apoto babaye yo basi apoto babaye yo balembi yo poza mwasi mote olinga mobali na ye akotine ka sala mwelo pa ata ba bêtise mo boyo yo sala olinga na ngote ndeti ngami na respecter ba mère lo la digital eloko alanga na ko sala ngote non sala ngote banda lelo ti lobby carrément so na sala ngo lelo lobby mba mo seke na longwe canal impact chango carrément tant non sala lelo moko ya bongo ba vie loko ba Santos Kinkaki hein ba Christian Pera ya divine la duchesse tant non sala lelo mobo ya bongo ba Christian Pera ba obaenga ba divine la duchesse ba obaenga to sala ke loko oyebi ke te ndenge za boye na sali lange loko moko boye et c'est pelisi population et resunga biso ndeti ngana na kanda ya bakanda na kanda mabe pona minute o mama si nzambe beso na zaki kaka na bwa maki kaka na bapanzi wana na mataki mo pepo mais to beba ni beka na bandenga ba pepo ça n'a pas de sens babengi yo journaliste babengi yo chroniqueuse c'est respecté. C'est respecté. Voilà na koti na conseil, na koti vraiment na conseil, na bandero na biso ba chroniqueuse, biso ba etotikali. Et loko wana quel que soit sentiment peut-être ya mobali ofandaki na ya sombeli au téléphone moko ya $8000 ko sala ngoti. Et diminua ka mutu, et kitisaka valeur ya mutu, dignité, réputation, valeur ya mutu ba somba ngoti. Ndeti ngala chimergie d'Afrique moi si nzambe eloko o ba bengi dignité, réputation, valeur. Na linga na ngai te kita. Na linga te po ngai to kiti na yo. Basi apoto ndeti na mibali na bino banga te. Ata ye na ye, pas la chimergie d'Afrique akuta na chemise. Wani zi éducation na uta na wona ndaku na biso. Voilà bilo mseza ezaka makambo ya éducation. Mutu tangu to oui tonza touti mboka na mboka tokutani kaka na se ya drapeau mutu na mutu azwa na éducation azwa na ndako na bango comme moi azwa éducation na ngai papa epa ya papa Michel Lagamba liambi bambote siko zali papa ya kati mon papa que j'aime beaucoup éducation on azwa non sala ngote éducation on azwa pa mama Julienne Bongali Nyangeli non sala ngote beti nanga na tange ke nongo ya pamba boye na koteli nanga na kendaki nanga ka université pona ya lelo na simba micro pona sala ba buzoba non c'est pas normal yango conseil na bandeko basi ba chroniqueuse ototikali to sala ke loko wana te soko ebi ke na koti na ke sa chirurgie na ngai sala na yongo vimbisa tolo na yo bomba yango pona mobali na yo pour mutatinda ki osala chirurgie zate yo moko kei okoti lo kuna pe koma nango ba pasoli yo ba opérer yo ba koti ba biloko ezongisi yo olobi ke non ngana leki ba chimergie d'Afrique moi si nzambe na tolo ngana leki ba orient ka jinga na ba tolo donc ya leki na ba mami lela na ba tolo to oloba siko nini poloko ya sali mutu lo omba potongo jamais sala banda lelo ti lobby tokutala wana ba député ba ministre bato minene ba kondi minene ya mboko yo vraiment eloko wana conseil kaka na ba jeune fille ototikali to sala ka yango te ebele na ba chroniqueur ba komi na ba PD Nisha Lubamba wa nije bilaka ya kati soki yo te menga sina kufa kala katela ngana likambo chroniqueur ake vraiment apesi na mabora asima ba obete pena na sima c'est pas normal. On gagne combien? Peut-être likolo ya téléphone. Sala mosala na yo na sembo, sala mosala na yo zala sincère na vie. Téléphone ezeli le côté. So sa mosala na yo bien, e ko futa yo nde futa lobi lokwa ba omba potongo. E ko futa yo nde futa lobi kuna lokwa ba mami lela. E ko komisa yo esika lelo yo la chimergie d'Afrique moi si nzamba komi.
mais kosala musala to ebi kaka ke ngana ya kaka na osala na ngaka lo momo mobali na komi na mwasi oh ozomona teke bosala bongo bazosambwisa bino mpe kaka na bareseau sociaux po mobali oyo aza mobali mibali ya poto ya solo lokola banzubi le fumwa putu mon vie mikiliste ya libumu pla ya telemaka ta na sengla telemaka ya ta na lacoste telemaka ya ta na veste telemaka mobali oyo nzubile akobalaka kolingaka mwasi ya bongo te po yo sikoyo mwasi baparti intime oyo eza mobali na yo fo amona yango yo si olakisi yango monde entier si réellement si botanga si réellement si Karine Mokonzo tanga tango tolobi monde entier internet monde entier mobimbe moni yo sele mokili mobimba siko yebisanga nzoto na yo otiki no mokili mobimbe mona na emona yango likolo peut-être ba prometaki eloko moko peut-être ozoluka mwa cope moko boye peut-être ozoluka mwa car moko boye mais c'est pas normal mutu kutu sera kufi mokili mobimba te mona nzoto na ye mutu sera kufi ezaka ke bato ba kosokola yo famille pe ba okota nyoso te peut-être ba camarade pe ba okota te nzoto eza temple ya nzambe esenga kaka mutu akomona ngo face à la mobali na yo face à la donc nazo comprendre te mutu abali yo te a honorer yo te bozala te na ki chéri te parce que mona nzoto na yo à l'occasion de quoi pongani na nga boye na bike te mobali na mo ba solisa nga vraiment sombelinga moi asombelinga mo lo mo boye na tambula mo 4 makolo mo boye vidéo kuno se elete otoza batu telefone ko bunga mutu pa koti azue papa ekei monde entier monika ndela linga nzoto nanga non sala ngote nzoto ndeti ya babiso ba o bazela la chimergie mo si nzambe zala kaka wana pona batu oyo ba honorara biso pona batu oyo ezaki na ofanda na ya za ma chérie na ngati na vanda na yese normal au moins na motongo midi pourquoi mais pas jusque là et bembe kutu bazo respecter ye siko yo muto za vivante ba respecter yo te c'est nga fo choquenga na ngai la chimergie moi si nzambe fo choquenga po bembe kutu to mona ba sœur Marie Misamu ba kufa fo ba ozolo ba ponga bi mokonzi ozolo ba ponga bi po Marie Misamu akufa kaka yo okoto kenda yo zuba image pour publier ça mutakala moza sorcier ou comment balakisa oke batu baleki yo na mayele bakanga yo nanu balatisa Marie Misamu bilamba na morgue ti les jours c'est Marie abima po mona ko comprendre que nzoto ya mutu eza temple ya nzambe basakanaka na corps ya mutu te c'est pas bon kaka yo donc olongo na Marie Misamu okoki te oye sikoyo na yo moko mutu pas jusque là ndeti moi ndeti nga mabo j'ai pas aimé baba tout Karine Mokonzo za boaza nga jizele la chimergie mo sinzambe o okota ngo ngabe na take kaka akota ngo ngabe kana saka na ye ponga be ba okotela nga bazali lo ba sera nga ba omba potongo ba okotela na bonga batu ba okotela nga ba ngwe belé donc si yo lelo ke ina lobi no ngane na nga boye na se charger na fille oyo nenga lobi we kota vraiment zo matin kota beta canal imparte tchango au mona temps de la chimergie ça on a fait ngamo la chimergie d'Afrique moi si nzambe fille moko sans problème azawana kota lukanga siko numéro na ngeza ka affiché wana benga ka msanga to banda na biso kasi rando nayo po eloko mokonza sali et sali yo bien eloko mokonza sali et sali mobali na yo bien eloko Karine Mokonzo sali et sali famille na libota na mobimba bien c'est pas normal mikolo batala ngo ba responsable le rôle ba Christian ebuta bata malonga bazotala yango biloko to sala ko zomona ke bubu pa Christian père akoti na divine la duchesse ce ko yebisa ba kota bo ba fai na bango couple moka nde ba se respecter na bongo mbamo ba koti bu ba munelo mo abongo non donc ben internaute na biso boyeba eloko o Karine Mokonzo sali ezate ke biso nyoso to babi muyaka moko finisa ba yaka nyoso
ya sali mais elle dans la chimergie te ya sali mais bato mususu te bozo comprendre donc ya sali eza éducation na ye boyi na biso te basi ya poto ba mama na nga ya poto na linga bino ya trop na lela bino ya dégâts dans la world ba vie na biso ya poto ba vie na biso ya poto en tout cas boyi na biso te hein ba général baluti 5 étoiles boyi na biso te tozaka ka wana toujours liboso kaka ya ba caméra eloko eza mabe to lobe eza mabe o pesa malamu to lobe yango eza malamu donc biso ba etotikali tozo pesa ka le meilleur tozo sala ka ya malamu ya bungi nzela biso toza donc boza na confiance na biso boza na confiance na biso yango ko sala ke biso pe ba o lobi to koma bisika o tozo luka to koma hein vie na nga vraiment Christian ebuta depuis Maroc ba mbote siko zali ordi mampuya babiloko ya boye ba Brigitte Teka sika motema ya Didé Lacoste voix maelala akotika boye bu aketala ba bêtise oyo Karine Mokonzo sali ofingisi biso ba chroniqueuse ba mbote siko zali ya Brigitte Teka mwasi ya pemba makasi lampadaire Brigitte Teka babiloko yo to landa maka mutu lo moto ba chéri maifuta akotika bo Didé Lacoste ta e kanane mbinga bongo mba mwata ba bêtise bongo ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens tout ça la kailoko to ebike na on sala ngo lelo mama biloko mususu to sala nga babenga na bilonga na mela nga radio moi je m'en fous biloko mususu to sala ka to yebaka ke internet ekokufa ka te yo nde muto kokufa tiki yango donc tango ke na ligne wana bakokololo ya batekolo na yo ba omona rango siko bakoti boye pou ko na biso asa ba bilomo ba désert belle famille na yo mokonzi teto soso la babilo musu tonto zo sala ngo ebike non ba responsable lora ba IVP de Marc Bazalakawa ba nzubile fuma putu mikiliste libumu plan makasi Bazalakawa ba Didé Lacoste mvua ma Bazalakawa ba Brigitte Teka Bazalakawa ba arso za koto fils arso za koto Bazalakawa batala rabiso de tango betelo mo boye ser yebelard de la tata gorgeon na yo beauté ezalaka nango te ke yana mobali mususu kutu mwasi mususu tolo kutu tolo mabe makasi tolo mabe kwela na mati awa oui mokonzi esopio en tout cas soki omoni ki journaliste ezo simba yo te changer na yo cope vikende okeno pe kaka na kibula wa yo okeno na kichele esali nango yo pe bien mais biloko mususu totalaka ba rétroviseur ndeti ngelo mo efasonné ngai po yo loko efasonné ezali qui chroniqueuse, qui journaliste, et puis au moins gaz na niveau internet. Et façonné yo. Pour ceux qui ont ici, ma totali bena ba rétroviseur. Sous 12 ans passé na yo na 12 ans passé na ngai, peut-être ngai ba la chimergie moi si nzambo to leki yo kana ba beauté. Et pour le lo bozo sa ba vidéo ngo pe kana ba snap, ba longo la bino ba snap, bo sa ba vidéo na ba normal, total rana no bino. Pour ceux totali bena totali bien. To na nzembo ya Fabregas maestro ba mbote siko ezwami yo. To continue na nzembo na ya bololé. Ba tout titre na bossa ni bolukela ngango. Nzembo na so la bilo ma vocal pour lelo, il veut de marozo yo kana nga pe na komi na ba chanteuse. Ozo comprendre? Nzembo ya Fabregas ya bololé nalingi na telema nzambe bolingo efuka misinga nalingi na vanda takuvanda bolingo etenga a genou bokota botala nzembo wana Karine Mokonzo sala clip wana olata ba noir opesa mukongo zo bina wana tatouage na sima mukongo ya ponga bi soki to tie temps na yo wana na temps nga na zala donc ngai na chimergie moi si nzambe kana batayo yo na legi na ngayo ya ponga ben tout cas bandeko na nga ba chroniqueuse bolimbisa nga na fingi poko finga ndeti ngai banda na botama na finga une fois na vie nga na so na receveur na zo ya musala na Canal Impact na zara na mbonga transporter na zanga ka 100 francs to beba na receveur a finga nga na finga do depuis wana ti lelo tellement na koma na ngai pe mo code na nga mo transfert na nga na bandenge kaka ya bana Belgique na bandenge kaka ndenge zalaka na bandenge kaka ba Michel Lubamba la patron na ya moko petit zwama o tifuta kata mo ba transport eko salo bien na finga na ngai te na so na ngai te mais yo to kota kaka na nzembo o ya bololé
ya Fabregas ozala wana presque tous les filles bosala na bango wana bazala na bango ya ba chocolat mais ba fille moko ba bien moi structure et vanda c'est que na ba temps oyo soki tozu ba fille wana toye na bango na ba temps oyo Karine yo zate ya Karine po bakomba ba Karine wana oza mukolo ndeti ngala chimergie moi si nzambe boy eza nango pe l'importance na pesa âge na ngai mais ngai soki yo botaki ata na ba 12 ans ba 13 ans mobota ngai mozana moi lokola ngai to se respectaka ko sala bien ya Karine en tout cas ya Karine eloko sali ezalaka te to longola na mokonzi wana ya Karine to tala yo sikoyo po zalaka na barasa ngo depuis osalaka clip wala Fabregas baninga balata bien ba robe na bango mikuse mais bien et comme on tourne donc naye baraté soki boya baraté basa poto mibala po ya wana mbasala clip na Fabregas na nzembo abolole donc bokota kaka wala Fabregas j'espère alongo maison mère première nzembo na premier album na ya salaka na mona ba ibrato bazala wana donc na nzembo na mokonza lata ba noir baninga ba chocolat yo força choko ya tongo o força ka choko la vie na yo tout tali clip va to mona baninga ba ya ba chocolat mais yo zo força ka choko ti lelo nzamba sunga ba gile le bourgeois ba ya na bango ba docteur Mogijo ba bima na bango ozoko ba mimi kumbu ba ya yango pesi bino moi tozoyeba na te mutu apembe nani mutu amwindo abagisa nde nani mokonzi tozongaka eloko ya musu efuli yo zalaka reconnaissante po eloko efuli yo eza micro lelo micro ekomi mabe lelo yo sepeli po eloko yo sali oyinisi ba chroniqueuse ebele epo basi ya ba patron na bango donc lelo yo ye kaka loko nga na sali na nga déjà trop na ke na nga siko na kichel na ya na bomela ba petit ona bazo ya cop mo bomango te ndeti ba biso bazia de la chimergie moi si nzambe tembe ya nyama teti ya nyama toujours si Canal Impact yo to ye na yo obomana yo te donc ser basi ya poto ba mama ya poto mibali ya poto vraiment balobi eloko ezosala bango bongo eza bamimi kumbu babagile le bourgeois donc tozongaka mpe nanu batu tozonga nano batentiro batatala bamama babota biso ebele mpe balongoli na basnap ebele toyebi te soki bana mibala po tongo bango balukaka so bakolinga bango po bozuyaka neti na internet po boyaka mibala po to bamonaka bino bazaka na babasi na bango po oyo okuta na divi la duchesse akanga oyo mama okutani te mère lole akanga siko yo tango ye wana eloko to oyo olakisa bato po soto tozongaka na batentire batata na bamama babotela biso ngai nakoloba na ngai mingi te lelo ma nakomi chantre nakomi na ngai chanteuse awa na plateau na temps de la chimergie tozongi kaka na nzembo ya Fabregas wana tozonga kaka na nzembo ya Fabregas bolole donc bolole nzembo wana ya bolole yo bolingo pourquoi yo komisinga babigibigi mais mobala nalingaka ye peut-être abotaki seti bana alingika mwasi na ende tolo ne koma bongo donc yo atoye na yo nga na kesa chirurgie na nga ya tolakisa batolo awa ezwa eta mobali mosu alingaka na ye batolo moko boye ya nango ya mokie tolo moko ya mesure yalingi ne bongo yana mobali mosu alingaka na nga ma alingaka mwasi na nga na bataille oyo munene te mokie te na katikati siko peut-être taille na yo aboyi na yengo totika babiloko oyo totika eza mabe esilisaka carrière ekitisaka carrière peut-être batebele babengengo base eza base ndeti mokonzi asala base banani po bayebi ye ntango toyo olobele aseke toyebi ye ntango sikoyo oluki osala base na omoko boye esimbi mpe te siko base yango ebimi ya sali te osali base moko boye esimbi te bato siko ebele bayini yo ntango bayini yo seke yo sepeli no bongo yo lingi no matenga mane na abo mokili mobimba eyina nango ngai non bongo te totika vraiment ba mama ya poto kaka nde na lobi la chimergie mwasi d'Afrique mwasi nzambe boyina biso te biso toyebi makambo oyo te toyebi yango te donc eza nga te eza ye mokonzi omoni makambo sali eza nga te bolimbisa biso vraiment nzubile fuma putu mon vieux coup de chapeau si que zwami yo mikilisa libumu plein makasi ya kosaka te vraiment il veut pas de marque balobi vutukile ya betaka na lulwanda tanga zo yakine komi surprise
Didier Masuki ya mobali ya mandefu ya Pemba Makasi de longue jambe yonde makambo vraiment merci ko la première dame de Lausanne atana bosani yo atozo sala moi atozo bouger te maman ozala kaka wana merci ko la première dame de Lausanne pourquoi pas à toi Santos Kikaki Christian Père divine la duchesse vraiment ba mbote belé na Nisha Lubamba la patronne ONG Bilaka ya Kati soki yote mengasi na kufa kala ah jina mokwa wana bazaba ya basala la chimergie d'Afrique moi si nzambe un peu de conseil balobaka teleki la tarabo teleki landaka lokolo na biso leki bombaka ba tatouage leki saka moi chemise libala sika roye bate baya langa sika bozali ba mbote ya trop mingi kaka ndenge na lobaka vraiment s'abonner massivement toujours sur Canal Impact Tchangu balobe sika makambo ezalaka la chimergie moi si nzambe azape kaka wana pona ko panza teke pona ko loba vérité ou ezala ngo vérité le kuta ou ezala ngo le kuta vraiment ba yuma bozora la profonde s'abonner massivement toujours sur Canal Impact Tchangu tokutani bongo à la prochaine Inch'Allah. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP. Artiste Philippe Andrew.